Aha, mboka oyo itika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo itika bakoko na Afrika, mboka na biso ondeko ekongeza Afrika, ekohuta na koko na biso bala koko usangala tozala bomako tozala ndakisa Afrika na biso. Mbote na bino balandi avant mo télévision pe mbote na bino banso ba ibomesana lisusu kopesa tango na bino na etando ya bonsomi, etando ya mayele, etando ya bwania oyo wapi eye penza pona kolamusa makanisi ya baindo kasi na nzela koluka bolamu ya baindo kaka natina nande vuva mo télévision e mesana kotiela bino ba émission ya kitoko pona ntina ya kolamusa lisusu makanisi na bino nde na bongo batiela bino lisusu émission ya mboka na biso o wapi tokolobela ka bongo eta ya mboka na biso na monene na yango nde bongo tozalaka biso moko te tozalaka wana na ndeko bazonza o wapi tomesana kotambola na bango bisika binso mwasi ya etumba mwasi ya ndima kopesa nyonso tu mpona kolamusa lisusu makanisi ya bandeko banso bayebasana biteni biye bakolandaka biso mpe bongo bayindo ya mokili mobimba mbote ndeko bazonza mbote ndeko kikula mpe mbote bandeko balandi avant télévision. Awa tozali bongo na komini ya Ngalema bipai wapi toye bongo kotala misala o ezosalema na eteni oyo tolakisa bino eta ezali na niveau ekomeli pe bisika biye basali basuki mais moi mingi penza toza awa na rond point ya Ngolomingo bipai wapi eza lokola tolo ba Carrefour oyo nzela ezokende avenue oyo avenue Kinshasa oyo koto avenue Nzola oyo bozomona na sima na biso yango nde ezomema biso pompage ti kino liboso kuna bipai wapi moto akobima na ye na centre ville kosala bamakambo na ye kasi toyeba ke biso tozolobela kaka sujet na biso oyo tomesana koloba biso na bino ezali bongo nzela ya malamu kitalatala ya Congo eza pena bosolo nzela malamu kitalatala ya Congo pamba te ndeko bazonza kolandela sijana tozomona penza na bisika nyonso tozokende nzela yango banzela ezosalema me bamisusu eza inachevé déjà lokola oyo tomoni liboso kuna misala ezosalema te me esuki kaka boye toyebi te na tije na biso mokolo mwa lelo ndenge tozodevelope tokokota na mozindo na yango mpo tosola na bandeko mwa liloba nanu moke par rapport ya bisika biye tozali matondo mingi ndeko kikula mpona kopesa biso lisusu maloba bandeko balandi avant télévision toza bongo ndenge ndeke kikula balobi toza na Ngolomingo kasi biso tozomona kolandela sujet na biso oyo nzela malamu kitalatala ya Congo tozomona pe banzela ngo malgré ezalaki banzela ya mabe mais kokita na biso sur terrain tozomona ke banzela ngo bazosala toutaki kolakisa bino route elengesa ezalaki mabe mais babongisaki nde bomonaki kasi lelo tokiti na quartier Bumba toyesusu kolakisa bino nzela oyo ezalaki mabe ndenge ba imboka babongiseli biso yango nde lokwa biso tozaba na quartier te tozaba na commune oyo te nde tokoluka bango moko bayi quartier baya batalisa biso nzela oyo banani bazosala ezosala malolenge kani boye penza nde tosalaka ya biso mosala po biso ntina kolobeza te po toyebi réalité ya koto te toza kaka ba oyo balandi ya vuva mu télévision balandi ya émission mboka na biso nde babengaki biso bayebisi biso tosala descente kotoyo toya kotala pe toya kolakisa misala lolenge ezosalema pe na lolenge ekomeli alors tokoyoka ba réalité nyonso sur terrain pamba te toyebisaki bino mémoire rappel muke nzela ya rond-point Ngaba oyo eza nzela ya bypass ti siko nanu esalemi te l'état tozosenga penza na lombango depuis tolobaki kino sikawa nanu esalemi te mais bozoka déjà baeko ndenge nzela ekomi pe tolakisaki bino bilili mais tokosuka boye te il faut tokita na bisika oyo bandeko bazali tozwa bango toyoka bango na ntina ya kolobela banzela oyo mibale bisika tozali pe bisika toye kosalela na commune ya Ngalema tozwa nanu bandeko na biso baye bazali nzinga na biso awa Aha, mboka oyo itika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo itika
Potosala ndakisa Afrika na biso. Bana Congo tozala mayele, bana ya Afrika tozala mayele. Oyo abumi Congo eza congolais te, oyo abumi Afrika eza africain te. Soki lelo Afrika eza na pasi, eza pote mindele nde bayena yango. Na mayele ya mabe bayana yango, makambo ya mabe bayaka na yango. Oyo eboti pasi ya en Afrika, bana ya Congo tozala mayele. Mindele balingaka Congo makasi, kasi balingaka pa Congolais te. Mindele balingaka Afrika makasi, kasi balingaka pa Afrika te. Mbote ndeko nanga. Ndeko tomoni awa obulaka na nzela oyo? Tozaba motari ya koto oyo. Voilà, bozaba motari ya koto. Nzela oyo ndenge bazosala yango boye, ezosala bino ndenge nini? En tout cas, eza esengo makasi na grâce chef de l'État asaleli biso. Banda bakoko na biso. Tozalaki na pasi makasi ya nzela. Soki mbule beti poto moyen ba client batambola eza te, biso bakumbi pe moyen to mama bien nzelaki te. Ba moto kobeba, mituka kobeba. Mais siko na grâce au président asali en tout cas eza esengo makasi pona biso nyonso. Ok, siko tolingi toyeba nanu ndenge nzela ngo bazosala boye mikolo nazomona bazosala te po liboso kuna eza bamisala esalema te. Non, misala ezosalema makasi, misala ezosalema. Lokola a partir basilisi bazui route moko ya déviation na côté ya Bumba. Soki basalisi Bumba bande bakokanga après bazongeli nzela ya monene ya Kinshasa selon programme balobi. Awa na sena boma libala bakomi kocha lisusu godron côté ya Malweka kuna tuka misala ezotambola comme d'habitude. Siko tolinga to tuna pona bare. Hein? Bare pezali. Bon, côté arrêt, tout le monde a carré moko na boma libala. Na boma libala nde tout le monde ba fongoli arrêt moko, mais côté nyonso na moni arrêt za kaka teme, zele za pa quand même monene. Alors ba difficulté nini bozana on? Bon, pour l'instant difficulté za au moins côté ya mai pondeng bazo sala likolo, bakatina no ba silisika niveau, nde ba kozongi sabatio nyonso normal. Mais à part ça, makambo ezotambola bien. Nini siko bokosenga lisusu pona ville ya Kinshasa mobimba na l'État? Bon, pona Kinshasa mobimba, biso tozasi ma chef de l'État. Tozosenga yeso ki asilisi misala ya nzela, akipe siko social, et puis na bana classe fo atala bango lisusu. Merci, tozongi selbino matondo makasi. Merci ndeko na PSP Botondi. Matondo. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na ya Afrika. Mboka na biso ndeko ekongeza Afrika. Eko huda na koko eko biso bala koko. Kusangana dozala mama potosala ndakisa Afrika na biso. Mbote mama. Mbote mama. Kombo nani? La mama. Ndeko la mama atoza. Toana sanga mamba. Weza renini? Ngolo mingo. Na ngolo mingo tomoni basali bino nzela. Esengo nini pena botondisa minango? Toana esengo makasi. Donc to sepeli nde basali biso prince. To sepeli makasi mais eloko to senga. Donc basali prince c'est bien, et ça bien makasi to toana esengo wana. Mais biso bataki kusa ko to asekuna. Donc il passe dans ma casse pour bambula ma casse et bandi na sekuna basala libiso terrasse te donc ba dégâts et ko sala na se on to sengi ba konnemso ya mboka basala ke kula na se ba l'excellence biso penzela mai poto sala bien. Merci beaucoup maman. Ngalo ba supona mai ya pompe donc to nyoko ma casse besoin ba difficulté pe ya mai ya pompe ba chino ba kati biso ba tua mai donc mai ebi maté to ke to ka mai kuna na kikusa kuna donc ba konza mboka ba bongsela biso pe batela biso kota mai. Merci beaucoup. Ba tua na ba kati ngo za pona misala nde ba osala te ba osala misala mangi ba u misango faut ba bongisa po mai l'eau c'est la vie. Siko misala ngo ebandi depuis quand? Bon, oh bah ça la kuna na verkis, bah bandi on prépare ta ba un mois déjà.
bakasi un mois derrière yango donc mai eza te to na passe makasi pona mai. Merci beaucoup. Merci. Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso to batela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko motema ya Afrika mboka na biso ndeko ekongisa Afrika ebounda na Kongo yango biso bala Kongo osangana tozala bomako tozala ndakisa Afrika. Mbote papa? Mbote mama. Kombo nani? Didier Kalonji. Ah, toza wapi? Na Sangamamba Ngolomingo. Ah, toza na Sangamamba Ngolomingo. Papa tomoni nzela na Sangamamba basali nzela kitoko. Kasi papa ba impression na bino par rapport à nzela eza nini? Ah, mama ya kolobeza te ngana sana esengo ya kolobeza te mama na ngai. Na sana esengo na sepela makasi pona ngai. Est-ce que ba difficulté ni beaucoup na ona nzelo? Pona biso ba na Sangamamba etikali ka mai. Soki mai ekomi na courant esili na biso. Tant que ce chauffeur à moto, bah est-ce que na nzela o ba reza, to pe ba tela bino ba dodan? Te ba dodan ezate. Mais ba reza li. Te. Yo ezate. Nini bo? Difficulté kana ipen tango komi na ipen ba to autorisation ba pese de basala di nani tracasserie na ipen wana. Nini bogo senga na ingénieur o ba osala nzela o? Pona ba ingénieur pona nga na senga ke ba cha dodan puisque ba chauffeur ya Sangamamba ba mesani na makadam te ba kima mbango akosakana te nde na senga bango ba ingénieur ba che dodan na katikati ya nzela surtout place ya polyclinique la Verkis place wana esa la ba accident ebele. Matondo papa. Merci maman. Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso to batela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko motema ya Afrika mboka na biso ndeko ekongisa Afrika ebounda na Kongo yango biso bala Kongo osangana tozala bomako tozala ndakisa Afrika na biso. Mbote ndeko. Mbote. Fala ndeko tomoni bino awa togoliki oza habita Sangamamba. Ouais, na mwana Sangamamba. Voilà ndenge tomoni bino awa to sepeli pena ndenge ya kosolo na bino. Nzela o ndenge bazo sala esali bino ndenge ni. Ndeti po na nzelo wa bongisi nzelo salinga bien fort. Pour nzela zala boité Sangamamba route eba route un jour tozala na Prince. To nous vivre na mabele sombo le beti po olo na Sangamamba oketi pen koke mezala epinda. Moi to kangama na mbutia moi ba 2 heures du temps pour longa retour zali okomati pen mais le to ko ni sengo Prince ekoti na Sangamamba biso tout sepeli boepene za pas bien. Donc koto ba difficulté ezali susute depuis basali nzela. Lora basali nzela et lorsque to tika elonga ya passe za na érosion pour koto na Sangamamba to na érosion moi minene fort ba to bakena ba bosa ba mapangu ba nsu ba lia mapangu na mo ki na érosion yango to osanga mokona mboka na courage oza na lora bon c'est biso Prince ata la pe kota ba érosion a aider biso atene fils qui était rassé leka et aider pe biso ata be sande za soutien. Merci ndeko to sepeli ningo ndimaki ko yanola na micro na biso. Merci. Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso to batela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko motema ya Afrika mboka na biso ndeko ekongisa Afrika ebounda na Kongo yango biso bala Kongo osangana tozala bomako tozala ndakisa Afrika. Mbote mama. Mbote papa. Mama tomoni bino awa toza wapi? Toza na Ngolomingo.
Nangolo mingi tomoni misala ezo salema wa ba prince ezalaki te lelo tomoni basaleli biso nzela ezo sala bino ndenge nini. En tout cas tozana esengo makasi po tozala na pasi makasi ya nzela na ba transport bande konyo kama makasi yango tomoni ke te bateli biso nzela donc tozana esengo makasi to kumisa nzambe donc aumela na esika na ye. Siko mama tomekana okoloba basali nzela eza malamu siko eske boza sike bokobatela yango. Papa to batela yango, to batela yango te pona nini. Mais tozomona déjà bakasa milangi ba sachet ba nyoso tout ba foule ezobwa kama na ba caniveau. Parmi biloko ekreaka ba inondation peut créer ba érosion eza yango tant tozobwa ka boye mais déjà ndenge ezosala maboye ezosala pasi. Te papa eko bongama. Ne tozabo tozana elike kete to ko bongisa sika na biso nde ba bongisa libiso nde biso pe to ko bongisa. Wane le bibino. Eza bongo tozana elike kete to ko bongisa nde ba bongisa libiso tozana elike to ko bongisa. Merci maman to sepeli makasi kasi to tuna nini bokosenga nanu oyo etikali lokola ba difficulté. Bon oyo etikali lokola ba difficulté to sengi bakotela biso minda epela mai ezala poto vanda kimia en plus na wenze. Koto wenze ezala te? Tozana wenze te donc tozaka kana ba coin. Il fallait ba la biso wenze ba donc makambu nyonso courant nyonso to ebonga pena comme ça to vanda bien. Matono mama pona situation wenze tokozongela bino mbala ya sima po bomeka koloba ngo lisusu malamu. Merci papa nazana esengo makasi. Matono. Aha. Mboka oyo itika bakoko na biso to batela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika. Mboka na biso Kongeza Afrika, eko muda na koko, eko biso bala koko, kusangana dozala bomako, kodozala daikisa, Afrika na biso. Mbote ndeko? Mbote. Kombo nani? Kombo nanga Ladi. Papa Ladi, tozapi? Tozala Ngolo Mingo. Na quartier nini? Quartier Bumba. Na Yangalima. Papa Ladi tomoni bino na quartier Sangamamba na are Ngolo Mingo. Tomoni basali bino nzela, impression na bino te sengo na bino eza nini na nzela nde basali bino. Sengo na biso ezali po makadam ekoti. Mais sauf que makambu et les awa ils ont vraiment bien été pour tout souffrir n'a pas si à maille comme un fourrage il y a des pompes exactes comprendre il y a des pompes exactes juste ça tout souffrir n'a pas sa maille donc il faut tout le mois depuis un promobat tito ya Ngolo mingi et ça me semble difficile. Scope bokosenga nini na gouvernement congolais na ndenge basali bino nzela mais bokomi na pasi ya mai. Bon, de 1 an, passe à Maïzali. De 2, nous avons passe à courant pour commis des stages. Donc, ce Ngolo Mingi a balancé Ngolo Mingi, biso kuna pour battre bakati biso. So balancé Ngolo Mingi pour battre kuna bakati. Donc, ils ont vraiment dit que biso tous na des stages. Ils ont bien été. Ni bokosenga kasi pour le gouvernement congolais. Donc, c'est le gouvernement. Apprendre soin à biso à côté de la biso courant bien maille bien pour dire les a bien na mon appel nzela ils a bien mais juste courant na maille. Merci beaucoup. Merci. Aha. Mboka oyo itika bakoko na biso to batela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko Afrika, Mboka na biso, Kongeza Afrika, eko muda na koko, eko biso bala koko, kusangana dozala bomako, kodozala daikisa, Afrika na. En tout cas, biso to sepeli kota Sangamamba. Ndenge batieli biso nzela to sepeli, mais to sepeli toza na pasi.
mai pasi wenzi pasi toza na wenzi te toza na terrasse tokomi koteka na terrasse awa alors pona nzela tosepeli makambo nyonso oyo président osaleli biso me courant eza te nzela ekomi mai wenzi eza te alors posalela biso wenzi po biso tozala na kimia tala bana baliaka na wenzi totangisa bana bamama bapapa misala eza te bamama nde bato nde bazosimba mboka oyo po soki tozangi wenzi tokobokola bana ndenge nini yango wana tosengi papa olukila biso esika basalela biso wenzi biso bamama sanga mama. Merci papa gouverneur na biso na koloba boye a to na quartier ngolo mingi to na nzela te e kasko bongo talinga to na nzela te to na mai te to zape na loba nini place otekele zate bosela biso nzela po wenze po ane to ba to nyo kan place oteke zate prince boteli biso ba vitesse leki boya kuta bibembelali fo botela so ba dodani po so ba dodani te ma plein to na wenze te bosela so wenza munene bosela biso pe courant ana sama ba to nyo kama makasi to oteka na kati ya terrasse ne to za boye solo moyen te to kokate bosela biso nzela to 5 minutes vraiment pardon bosela biso nzela bangungi to kokate. Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko tolima ya Afrika mboka na biso tolimo ekongisa Afrika ekohuda na Kongo yango biso bala Kongo kusangana tozala bomako tozala ndakisa Afrika na biso. Matondo mingi bandeko balandi ya Vom Television siko biso to kitananu esika misala ezali ko salama pona to kende lisusu ko solola na ba ingénieur to yeba dire ya misala ndenge zo salama et que si la kan to kende na bino balandi ya Vom Television boyeba ndenge misala ezo salamela toyeba ebandaki kan ekosila kan et puis longévité ya makadam o bazo sala toyeba est-ce que ça efficace makasi ekozala te 3 après 3 mois ebukani tokende sika oyo bango bazali tosolana bango pona kokumbela bino oyo ya bosolo tolanda. Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko tolima ya Afrika mboka na biso tolimo ekongisa Afrika ekohuda na Kongo yango biso bala Kongo kusangana tozala bomako tozala ndakisa Afrika na biso. Voilà, touti nesika misala lokola bozomona na sima na biso ndenge bazosala misala ndenge bazosala toyaki poto luka ba ingénieur to solana bango kasi ba ingénieur bazate ba o baza balobi baza censé ya ko expliquer te parce que ingénieur azate mais boye bake biso tozoko ba mosala quartier yango tomoni ndenge batie makadam ezo pesa déjà beauté ya bien iso bana pena na sujet na biso nzela ya malamu kitalatela ya Congo mais tomoni na avenue Kinshasa ngo tomoni timisele kati mais côté musu bazo sala côté musu ba déclarer mabulu to e bate bazo sala ngo ndambu to ndenge ni. Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko tolima ya Afrika mboka na biso tolimo ekongisa Afrika ekohuda na Kongo yango biso bala Kongo kusangana tozala bomako tozala ndakisa Afrika na mbote ndeko. Mbote papa journaliste. Voilà ndeko tomoni bino awa tozawa pepe kombo nani. Bon, awa toza na Sangamamba na quartier Bumba. Et puis comme nangai
Messi Momba George, mais mingi na quartier ba na comme na oncle. Donc comme na libota ben oncle donc quartier ba oncle mais so lukina comme ya George mingi bakoye ba mais mingi bakoye ba mais so tunika oncle. Ba mère ba bébé nyusu ba yebika. D'accord, ndeko oncle to lo babongo oncle. Toye epai na bino kolandela nzela o ndenge bazosala ezosala bino na ndenge nini? Bon, façon basala biso nzelo vraiment ezosala biso plaisir moko na kolobela ote. Parce que tana ba pourquoi ba jeune garçon ba jeune fille ba zo ba photo on a déjà na bilili déjà. Ezosala biso sentiment moko donc depuis to botama de zwangote. To tambola na banzela bande comme oya biso to mona liki banzela nyos. To sepeli makasi vraiment. Siko boko betela biso mo histoire amuke kaka na mokuse ya nzela oyo ti ndenge ezosalema. Bon, histoire pour mes amis là, vraiment c'est le bélion de là où on est salemi. Donc féliciter Fatih Béton. Puisque on est rien que tous une là pour te sali boy. Donc même basi baboya biso na nzela oyo. Donc ba patron ba kolo ba maison ba kima. Pour nzela mabe moi to kota Mexico. To sepeli makasi vraiment. Donc nzela mo azamba koko tate mai. Donc etalaka Mexico et comme boulevard de l'Elango fort. Siko à part nzela ba difficulté nini bozana yango koto na ngalie matolo bana sangamamba ba difficulté nini bozana yango bon, effectivement tu as mis na difficulté nzela difficulté à mai mais pour le moment moi diminution ya difficulté ça échangé déjà pour comme nzela komi mutawolo ngwana kotoka mai partout à kozonga be puis tu sais ba forage par-ci par-là to mo sala moi système à forage kangezo sunga biso. Merci. Difficulté monsieur zo bon mingi za pona courant parce que courant ça permanent to ça la biso ba mai ernyos mais ça courant ça to beta 2 jours mai ça to souffrir. Siko bo senga nini na l'état congolais. Bon, to senga vraiment na l'état congolais ameka ko soutenir sur na côté ya SNEL et vendre permanent parce que SNEL et vendre to zala bien et puis régie des eaux et ko taba mai parce que koti mai makama ba forage za su makasité. OK. Et puis tous na wenzete batu ba oteka na balaba so leki na ba kartu na balaba na ba porta ndako batu ba oteka teka mais wenze vraiment ezate l'état congolais ko créer quelque part pas celle so wenze et comme il peut bien musu ba supermarché ko taper koto net ezana ba quartier mususu to le lango fort. Merci ndeko to sepeli ndenge boyambaki biso awa epai na bino. Biso peto sepeli lokola bokomi pa na biso donc to tombeli bino boye bola na quartier na biso ya Sangamamba. Merci beaucoup. Bon, merci encore d'abord pour voir visite pour nous visiter biso na quartier na biso Bumba na commune Ngalema. Et tout ça n'a pas tout le monde pour ces prince to sepeli toi satisfait. Mais pour moi suppose d'abord que non tu as difficulté à quoi na mai anda bon dodan accident et ça chaque jour. Alors maintenant tout c'est piraté c'est ce qui concerne pour na badodan. Alors donc c'est une intervention mai na courant to mokimba gouvernement taka na biso ya randa bon au secours pour na biso bana ya nda bon ya quartier Bumba Sangamamba précisément si madame Bosso en face ya cabine à courant. Ça sera mieux pour boy de biso. On a bien on a ngai comme Ners Kalombo mon akeba. Merci. Aha. Mboka oyo etika bako kona biso to pati na bande. Mboka oyo etika bako kona ya Afrika. Mboka na biso kone moye kongeza Afrika. Ebo huda na Kongo na biso bala Kongo. Kusangana dozala mamako kodozala ndakisa na Afrika na biso. Bana Congo tozala mayele bana ya Afrika tozala mayele oyo wabumi Congo eza congolais te oyo wabumi Afrika eza africain te soki lelo Afrika eza na pasi eza pote mindele nde bayena yango na mayele ya mabe bayana yango makambo ya mabe bayaka na yango oyo eboti pasi ya en Afrika bana ya Congo tozala mayele mindele balingaka Congo makasi kasi balingaka ba Congolais te mindele balingaka Afrika makasi kasi balingaka ba Africain te. Voilà bandeko balandi avant télévision lokola tokola kaka bino tango nyoso ete tokosala ka mosala pona ko sepelisa bino pe bongo ko lakisa bino monene pe kitoko ya mboka na biso na balolenge na yango nyoso na biteni biso ya mboka Kinshasa mboka Congo pe bongo Afrika mobimba wana lokola tolaka kibino ete
toza kokita na biteni biso mpona kolakisa bino lokola touti kotala bamisala ndenge bazosala tozobenda mpe na suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo eloko nyonso ezalaka na ebandeli ezalaka mpe na suka lokola biso tobandaki nde tozobenda sika wa suka kasi tokoki kokabwa na bongo te tozwa nanu ndeko na biso oyo tosalaka na bango nengwa bazonza mwasi ya makasi mwasi amesana pena kobunda mpona kokomisela bino bilili ya kitoko na ndako makambo ya malamu na ndako pamba te ezalaka esengo na biso ndeko bazonza toyebi te tosololi na bandeko boyoki bandeko ndoki balobi par rapport à ba difficulté ba mai courant et puis tomoni nzela ndenge ezosalema ba impression na bino po tobenda pena suka na biso matondo mingi ndeko kikula pasipanda na kopesa biso lisusu maloba en tout cas biso penza esali biso esengo kotala ndenge tobandaki kobanda na ngolo mingo toke boma libala et puis toye kosukisa ana verkis donc esali biso penza esengo makasi kotala ndenge nzela ezosalama ya pasi kaka po chef du quartier chef du quartier chargé un peu yango nde makambo po chef du quartier palaki biso ndenge alaki abi ba koko seze ebele mais balaki tokozongela bango mbala nsima mais biso nzela oyo eza nzela moko eza très raccourci mpenza soki esili en tout cas bandeko balandi bana ya quartier verkis en tout cas quartier Bumba quartier Bumba eza barre belé na veni Kinshasa en tout cas nzela o soki esili ezala penza esengo makasi mpona bana quartier Bumba ekozala esengo makasi mais biso tosalaka constant moko na banzela nyonso tu bamakadamu nyonso tu basala na ville ya Kinshasa eza na barete nzela o depuis tobandi suka kobana na ipen tindenge toke kosukila esika bazosala misala tokuti dodante boyoki pe déclaration ya bandeko misusu balobi dodane eza te badodane eza te baaksida mpe ezosalema et puis bato bazokumba na nzela oyo bazokumba mabe makasi et puis ndeko kikula ezaka ndenge mwana route elengesa bango mpe kuna badéclare ka badodane eza te toyebi te banzela yango baingénieur yango bazosalaka yango te bien bazoyeba nde te yango nde tolobaki par rapport ya banzela nyonso to eza na Kinshasa eza na bacondition ya malamu te donc tozosenga na l'état awa tozoloba ntake citoyen tozosenga na l'état tango ingénieur ayeli yo plan ayeli bino plan ya kotonga nzela a présenter bino ba plan ya barré parce que barré eza très important banzela na biso nyonso eza na barré te barré oyo to considéraka barré eza ba veni donc eza lokola ba référence eza ba référence yango nde ezosala ke moto akita par exemple bokitanga na veni Mawanga bokitanga na veni boye bokitanga na veni boye eza barré te or na ndenge bazosala ba plan oyo ebongaki basali pe ba plan ya barré ezala place arrêt ezala ndenge nini par exemple lupango mobimba pena ata deux parcelles batiango mupanzi batiango espace à bien batu bakozela mutuka wana mituka koya ko gare wana ba charger na nzela te et puis ndeko kikula ba parking pesate mais à partir de ba parking na banzela plupart ya banzela na biso ezala kaka na ba deux bandes bande d'aller na bande de retour mais likambo ko kama omona ke non na solo oyebi ke dernièrement to solo la ki na ba chauffeur bayebisaki biso ke eloko ekreaka bambouteillage misusu eza bamituka ezodepose bamarchandise tozwa bamituka bamasanga kozwa bamituka ya badepo ya babiloko okomona mutuka munene azwi na essence inverse agare nzela etikali moke sifika ya monaka soki espace eza atelemi ecrée embouteillage ekocreye kaka embouteillage omona mpe abandi kokitisa azoke lokola afutaka ne taxe nani akotuna ye solobele mpe eloko te ata bachauffeur bafundi bakokanga ye te po na ye azomona ke aza na assurance aza na nyonso akokoka nzoka nde eza bongo te donc l'état il faut atsa banorme baingénieur oyo bazoya na baplan il faut baya na baplan oyo eza mpo na intérêt ya mboka mpe bénéfice mpe beauté ya mboka mpo na nini te bamisala oyo tozomona kaka mpe bazopesa baétranger mais mpo na nini te bapesa mpe baétudiant na biso bino bomesana koloba baétudiant na biso ya IBTP ya baista baza mayele bango nde bayebi condition de vie ya Congo to pe ya Kinshasa mais soki bozopesa baétranger kuna bango kuna bamesana na barai biso toza na barai te banzela mituka bozala mingi ba personnel bakogare na nzela te
mais awa ba condition eza te. Mais du fait que étudiant na biso ba yebi ba condition peut-être ba kosala nzela na ba condition malamu. Ndeko kikula biso ce que là osala biso passe za nini. Ba étudiant na tango bazotanga. Ce que batanga po ani. Mais biso tolobaka boy na religion africaine ezana nzembo moko bayembaka biso étudiant bazofuta biso te. Étudiant kozwa salaire quand ezate que po azotanga nde il faut bafuta et non. Ozo sala domaine nini. Pour domaine wane kumbela yo salaire. Par exemple ingénieur na biso. Ndenge bazo sala banzela bangonde bakoyana na plan. Plan na bino eza nini. Aye na plan tokosala boy. Tokosala boy. Matière o tozo salela eza efficace boy. Lelo tokomi komona ba chinois bazo sala banzela 3 mois après nzela ekufi. Et puis ba étudiant na temps ba opesa bango musala ba kosala na bolingo ya mboka. Exactement. Donc bakosala on a bolingo ya mboka donc un intérêt ya mboka pour na volonté ya mboka ezate que basala ngo lelo après 6 mois ekufa te bazo sala banzela wana de façon que esala ta 10 15 20 ans ebuka na kate eza banzela musuna Kinshasa donc basala onka pendant 6 mois nzela ebukani 6 mois eza ebele tozonga nanu nzela elengesa eza na ba place misusu lelo déjà comme obukana ozomona Tozo circuler dans Zélande dernièrement donc cette fois-ci toko le kalisus pour tozo ta image toko ya ko lakisa. Tozo rappeler awa tolobela kabanzela kakate ba courant tolobela ka ba mai donc vie sociale ya environnement congolais surtout pour na pe Afrika mobimba. Ndeko kikula siko biso constant osali na presque banzelo totamboli bato wa déclarer ka mai donc eza ceux qui ba sanzela faut bakata mai faut bakata courant bon du fait que batimolaka ceux qui déjà tio et l'équipe place wana automatiquement ndeko bazonza bakokata tio wana po et permettre bango basala mosala mais le problème c'est quoi ceux qui bakati bazalaka na facilité ta kozongisa il faut lisusu babanda kolia kaka mbongo po ezonga mais nzokande eza eloko moko tango bazotonga banzela il faut bato bazotonga bazala pe en contact na bato ya régie des eaux na bato ya SNEL tokati courant po na makambo boy tokati tio boy po na boy soki toleki etapo bino fo bozongisa po bato balela maite c'est comme ça mais nzelo komona soki esili okomona bakobenga biso lisusu to ya kozonga kote po to ya kolobela makambo ya mai po to ya kolobela makambo ya courant mais eza kitoko te ndeko bazonza eza kitoko te donc tozosenga pena na l'état tout autant bozo yamba ba projet bato bazo ya kopesa bino ba projet d'ingénieur wana ba architecte wana baya na projet oyo bokomona pena nzele za bien tracé et puis ezala na barré ba doda nezanga kate po ba chauffeur na biso bakumba avec petitesse d'excès de vitesse eza makasi na telemi na prince nazozela mutuka oyo kakako mutuka esila ki frein et ramasser bato ba mama ya wenze ya ba mama ya Bumba basengi wenze bazalaka na wenze te quartier Bumba eza na wenze te po basala wenze babimaka ipen ngo pe nzela ngo pe nano basilicité ba difficulté eza énorme mais tokozonga kosola na chef du quartier wane kozala émission spéciale kaka biso na bureau ya chef du quartier po tosilisa mboka na biso na quartier oyo ya Bumba tosilisi po na lelo donc biso tolobi boye tosukela nanu awa ndeko bazonza toyebite bino bokobakisa nini po toclôturer matondo mingi ndeko kikula bon biso eloko tokosenga na gouvernement congolais nzela o lokwa nanu esilité en tout cas eza na ba norme ezala te lokwa banzela mususu o tomonaka bosali après 6 mois ebebi to après 3 mois ebebi donc botiela bango ba dodane botiela bango ba parking botiela bango ba arrêt de bus po ezala pena na assurance donc bato bazotonga ngo batonga pena na motema kokita po koto pasi ya transport esila en tout cas otozaki nango pona koloba ya ngwana ndeko kikula pasi panda matondo mingi na bino banso ba ipenza bomesana kopesa tango na bino na etando bonsomi po eza etando ko sepelisa ka bino tango nyoso pona lelo to komi na suka ya manaka na biso pamba te tozozonga tovanda na biso koto te biso tozaka ka bato to salaki descente na milieu oyo tozongisi matondo na nkumungala o wapi bangonde bazali wana pona kosimba tango nyoso elongo na ntimba pona komonte émission ya mboka na biso na sima matalatala tokozongisa bongo matondo epai ya ndeko na biso MB Pro Mbala Mansadila tokozongisa matondo Petit mais costaud ya lingaka lisusu wana ta koma kolingana kaka MB Pro
Voilà, matondo pe lisusu na bande konyoso ya régie wana tozali na DT Kwaku po bangonde basimbi penza direction technique. Toza pe bongo na bande ko banso ba etolo ba DG na biso kwa mambu matondo losako matondo pe tokozongisa lisusu donc toloba na mokuse équipe technique mobimba po baze belé banokondo mbele bangonyoso en tout cas. Surtout équipe mobimba oyo elekaka na rédaction ya émission ya mboka na biso. Soki ezo sala ke bino bo sepelaka bato bakoma kobenga biso ezali po tozo simba na bomoko. Bomoko eko bakino suka po mboka na biso emata, vuva mu télévision pe emata. Biso na bino tokokutana na manaka oyo ezali koya. Bye bye. Mboka oyo etika bakoko na biso to bati na bandeko. Mboka oyo etika bakoko kolema ya Afrika mboka na biso kolema ekongeza Afrika ekohuda na koko yango biso bala koko kozangala tozala bomako kodozala